Voilà, Topé Sibino Bambo Théâtre, ça c'est Tonton Fraîcheur, émission Masolo Yaba dédicace. Émission Masolo Yaba dédicace, ils ont émission Oyo Toboa Kaka. Batou nyonso Oyo, basepelaka Toboa Kabango. Puis ba Oyo babengaka Tonton Fraîcheur ben boakangai na émission na yo Yaba dédicace. Tonton Fraîcheur azalaka wana po nabino. En tout cas, dans les sengwa, la diaspora, tout nyonso, internet nyonso ya masolo ya Congo Télévision. Tant otali émission, au comprendre bit ya émission te, au comprendre sens ya émission te, il faut que tourna, botika ko finga, et ça la vraiment bien te. À répéter eza émission masolo yaba dédicace eza émission yaba dédicace yonde soko sepeli Tonton Fraîcheur abana kobwaka yo benganga na kobwaka yo eza émission ya politique te eza émission songolo pakalate eza émission masolo yaba dédicace. J'espère que ngana bino to comprendre ma dédicace eza nini la kisi nini. Nabi qui est diaspora pour comprendre. On sait que pas nabino totika kofinga na ba commentaire et ça là vraiment bien té. Très bien. Voilà, émission masolo ba dédicace et bandi liste eza vraiment moulaï. Eza moulaï émission ba dédicace tozaka na minutes ya mukuse 20 minutes ya pamba. Topé Sambote Nabiso et Païa, président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Namolongani na yo, Mama Denise Nyakero, Topé Sibino, Bambo Théâtre. Ça c'est émission, Masolo Yaba dédicace, et Pesibino, Bambo Théâtre. Topé Sambote Nabiso, Lisusu et Païa, mon boss, Monsieur Moïse Mouyi. Autrement dit, futur ministre de la communication, Monsieur Moïse Mouyi Balobi, de retour en Kinshasa. Voilà. Tout ce pays peto ya miyo na maboko ya ofongwama. Toyebi ke adage moko na balobaka papa enzale sili. Monsieur Moïse Mouyi, futur ministre de la communication, de retour à Katia Kinshasa. Oti mission zaki moulaï pe mission pe esimbi pe réussir Monsieur Longonia Monsieur Moïse Mouyi futur ministre de la communication, ça c'est Tonton Fraîcheur Monsieur Bambo Théâtre Topé sa Bambo Tenabiso et pas ya Mama di Mama Balobi les seules fondations éthiques à la mon corps na RDC, Fondation Kati et Sao. Fondation Kati et Sao. Balobi Nzamende champion. Fondation Zamoko. Et pas la reine mère, l'international, moi Sinzame. Moi na poto ya Tongo. Moi na ya Londres, Kati et Sao. L'international. Balobi na fondation na ye. Fondation Kati et Sao Nzamene champion, coordonné par Jackie Pongo. Coordonné par Jackie Pongo. Hein? Coordonné par Jackie Pongo. Riti Ilonga Bongongo. Voilà, oh ils ont Tonton Fraîcheur, Apé Sibino, Bambo Théâtre, moi na ya Londres, ya Tongo, moi na ya Mungala, ya Tongo, Balobi moi na Poto. Mère moro social $100 c'est quoi? Il y a $100 ming na ba $100. Quoi peut $100 de $200 à kotu na mutute. Kati et ça au moins na Londres ya Tongo. Ça c'est Tonton Fraîcheur après sio Bambo Théâtre Oumela. Maman sociale, maman Yabane Belé. Très bien. Topé sa Bambo Tenabiso. Bambo Tenabiso et pas il y a mon prophète. Mon prophète Pexi Makanda Samuel,
le surnaturel. Ça, c'est mon prophète. Hein? Je répète un peu. Prophète Pexi Makanda Samuel, le surnaturel. Aux en pour ça, au moins, surnaturel. Contactez nga na opesa yo numéro ya prophète Pexi Makanda Samuel, le surnaturel. Prophète topesi yo bambote mobimba na grande équipe technique ya masolo ya Congo. Topesi yo bambote ya trop. Voilà. Topesa bambote na biso epai ya mon prophète balobi prophète Jules Mosanga. Prophète Jules Mosanga na bana nyonso ya génération Josué. Tonton frère alela bino ya trop. Apesi bino tout bambote ya trop boumela. Très bien. Topesa bambote na biso epai ya Bosé belé, oh Seigneur, Bosé belé, Bosé belé, Bosé belé, Bosé belé. Voilà, oza émission masolo yaba dédicace awa to za na bato belé surtout o babenga ki lobby. Hein? To boa kabino. To boa kabino, to pesa ba mbote na biso epai ya mama di mama. Mama di mama, balobi mama na kati ya bonzambe. Maman honorable, maman sociale, maman honorable Noberti Matanda. Maman azosala makamwe belé na RDC. Maman azana lemba. Azo aidé ba na lemba. Kaka lemba te. Azo aidé ba orphelin. Azo aidé population ya RDC. Maman honorable Noberti Matanda, Mercure Rouge, maman ya orphelin, maman ya Kati ya bonzambe, tonton frère apesio bambote ya to misala, ozo sala misala, ezo mona na miso ya batu. Lemba se Noberti Matanda, maman lumière, maman sociale, maman Noberti Matanda, tonton frère apesio bambote ya trop umela maman honorable Noberti Matanda. Voilà, topesa bambote na biso. Bambote na biso topesa yango epai ya mwana poto ya tongo. Mwana ya États-Unis. L'international Madame Louange. Madame Louange Lumière d'or. Maman Mokonzi. Grand prêtre mère, la reine mère, Madame Louange, mwana ya États-Unis ya tongo, tonton frère apesi yope, bambote ya trop, topesa bambote na biso epai ya Madame Gisèle Bilinga, na kati ya Bruxelles, tonton frère apesi yo, bambote ya trop, voilà, topesa bambote na biso, et pas il y a Maître Rico Batista. Maître Rico Batista na kati ya Luanda. Tonton frère apesiyope bambote ya trop. Topesa bambote na biso et pas il y a mon bras, mon petit Axel Moulamba. Balobi fitir monter. Yeah? Axel Moulamba. Garçon frère, ça c'est tonton frère apesiyope bambote ya trop. Topesa bambote na biso epai ya Maître Devenguma. Maître Devenguma na kati ya Bruxelles. Tonton frère apesiyope bambote ya trop. Topesa bambote na biso epai ya mon boss David Kanyama. Mon boss David Kanyama na kati ya États-Unis. Hein? $100 c'est quoi? Mon boss David Kanyama. Rumela na ngwende na yo balobi le roi. Mon boss David Kanyama na kati ya États-Unis. Tonton frère apesi yo bambote ya trop. Topesa bambote na biso. Topesa bambote na biso epai ya topesa bambote na biso epai
et pas ya honorable Socrate Mubengai na kati ya Assemblée provinciale. Topesa bambote na biso lisusu et pas ya honorable André Kongolo toujours na kati ya Assemblée provinciale. Topesa bambote na biso et pas ya maman ministre ya affaires sociales maman Aziza Munana. Maman ministre ya affaires sociales maman Aziza Munana. Ça c'est tonton fraîcheur rapesio bambote ya trop. Topesa bambote na biso et pas ya président Dieudonné Kamuleta. Président Dieudonné Kamuleta, tonton fraîcheur, apesio pe bambote ya trop. Topesa bambote na biso et pas ya communicateur privé, communicateur du chef, maître Dieudonné Kaninda. Maître Dieudonné Kaninda. Topesa bambote na biso et pas ya mwana poto, balobi communicateur international, tonton Kabamba. Topesi yope bambote ya trop. Émission de dédicace ezo koma kokende na suka mais tozananu to komi ko chité pote veza ngonga. Voilà, to ebi ke boza ebele, bozo tala émission masolo ya ba dédicace. Ça c'est tonton fraîcheur, tonton ya kacha ba tonton. Naïbi ke na lela bino ya trop. Bo s'abonner na première chaîne numérique masolo ya Congo Télévision. Awande bo na biloko ya kitoko. Biloko ya kitoko to luka batu bakoma ki ebele awa po na kobwaka bango. Voilà, topesa bambote na biso. Topesa bambote na biso epai ya Rebecca, mademoiselle Rebecca Mayala. Mademoiselle Rebecca Mayala, tonton fraîcheur, apesi yope bambote ya trop. Topesa bambote na biso epai ya Papa Serge Eyaba. Papa Serge Eyaba, maboko pete. Papa Serge Eyaba, maboko pete. Balobi Papa na katia ba Papa Serge Eyaba maboko pete. Voilà, ça c'est tonton fraîcheur apesio ba mbote ya to. Topesa ba mbote na biso epai ya Pasteur Lelo. Pasteur Lelo, tonton fraîcheur apesio pe ba mbote ya to. Topesa ba mbote na biso epai ya Maman Yvette Lelo. Maman Yvette Lelo, maman Pasteur, tonton fraîcheur, apesio bambote ya trop. Topesa bambote na biso epai ya mwana lemba ya tongo. Balobi taille ya mannequin. Mwana lemba ya tongo. Rite Ilonga Bongongo. Rite Ilonga Bongongo. Balobi mwana lemba ya tongo. Ça c'est tonton fraîcheur apesio bambote ya trop. Rite Ilonga Bongongo, l'international mwana lemba ya tongo. Ouais, apesio bambote ya trop. Umela topesa bambote na biso epai ya oh la boze bele awa bokomaki et ça la bien hein autant l'émission tonton fraîcheur oza posa ba boaka yo okomi hein tonton fraîcheur pe akobwaka ne yo pesa bambote na biso epai ya mwana ya États-Unis ya tongo balobi Isaac Balibizar. Mwana ya États-Unis ya tongo Isaac Balibizar. Masananga moko azwa nkanda tongo Isaac Balibizar mwana ya États-Unis ya tongo. Notre frère mutuna yo ya tongo pe apesio bambote ya trop. Topesa bambote na biso epai ya bambote na biso epai ya ba diaspora tonton frère alela bino ya trop. Alela bino ya trop. Topesa bambote na biso epai ya la reine mère maman sociale
moi na Bruxelles ya tongo Madame Lydie moi na ya Bruxelles ya tongo Madame Lydie l'international Madame Lydie moi na ya Bruxelles ya tongo ton frère cher apesiopé bambote ya trop. Ça c'est mission de dédicace aux gens pour na boaka yo de contacter tonton frère cher tonton frère cher na ko boaka yo aux ça c'est le numéro boé aux gens pour ça tonton frère cher alobela yango na ko boaka yo bola na ndenge fondation alobi fondation Nzambe des champions tonton frère cher alobela fiso fondation c'est ça. Yo ebi ça c'est mon boulot. Tonton frère cher azawana pona ko sali la bino wa promotion n'importe quelle promotion tonton frère cher azawana pona ko lobela eloko oyo bino bozo sala to pesa ba mbote na biso epai ya bambote na biso to pesa yango epai ya nani boze belé to boka nani lelo nzambe lelo to boka nani bakombe ze belé wa bandeko na ba diaspora bo to boka banani awa lelo wa to boka banani voilà c'est-à-dire bozo benga te bokoma la bobenga te bokoma eux émission ya appel te eux émission de dédicace komela ngai obwaka yo benga te po na koyamba yo te bobenga te s'il vous plaît bandeko na ngai bobenga te émission ekomi kitoko tango émission ekomi osila émission ekomi kitoko nzambe émission boye tokozwango wapi voilà to pesa bambote na biso epai ya papa Roger Mukelenge fiti marié na molongani na yo mademoiselle Tracy Landu elo na tangi kombo na ye papa Roger Mukelenge voilà oh là Chris caméra kuna papa Roger Mukelenge na molongani na ye mademoiselle Tracy Landu tango bazo bala nde akoma Tracy Landu Mukelenge siko azana na Tracy Landu point barre suki wana très bien to pesa bambote na biso epai ya bato nyonso oyo sepelaka na tonton frère cher aza wana mpona bino bokomante émission masolo ya badédicace esalanga bien mpo émission badédicace ezokende toujours likolo émission oyo esimami epai ya baprophète bapaster bazosoutenir yango na mabondeli biso awa kisi na biso eza nzambe yango pe émission oyo toujours ba partenaire bazoya ezokende toujours likolo biso awa so moni tonton frère cher akomi boye ndenge nini obeta libaku te poze pe mitune ebele te nzambe tobondelaka nzambe ya batoma azosala très bien voilà émission ya dédicace ekomi na suka mais Suki Sabongo te. Merci, bon réalisateur, pour avoir accès à moi 10 minutes. 10 minutes, il y a émission en solo, il y a dédicace. Donc, ça va monter la biseau. Et pas, il y a Cordon et Mani. Donc, si yo, Bambote ya trop. Cordon et Mani. Donc, si yo, Bambote ya trop. Donc, ça va monter la biseau. Et pas, il y a moi na France. Balobi oncle Ezdan Tsabou mwana France ya tongo na molongani na ye madame Micheline Ngenda tonton frère cher apesio
apesi bino bambote ya trop. Topesa bambote na biso epai ya mademoiselle Yolande. Mademoiselle Yolande. Soko akalengeli yo mbala. Faut sentir que mbona mbala c'est-à-dire que alona boaka ye. Aizanga te ke to boka mutu moko atia biso soki $1000 te. Oh là on ba partenaire mais non ba fanatique. Boakanga tanga pe loko na ngawana pour ça bien. Voilà. Mademoiselle Yolande, notre frère cher, apesi yo pe bambote ya trop. Topesa bambote na biso. Bambote na biso epai ya bo excusez ba diaspora, bo excusez batu basé beleawa. Totikali na minute ya mukie po tosisa émission masolo ya ba dédicace to luka mwa bango mwa mbangu o minute pe ezokende émission ba dédicace ozana posa notre frère cher abwaka yo ko hésiter te benganga na kobwaka yo na kolobela eloko na yo oyo yo salaka. Topesi mbote na biso epai ya ba maître ba avocat nyonso ya masolo ya Congo Télévision. Notre frère cher apesi bino ba mbote ya trop. Émission ba dédicace ekomi na suka tokosisa te sans to remercier. Tokosisa bongo te sans topesa ba mbote na biso epai ya la reine mère, la fille aux yeux bleus, Mwasi Nzambe, Madame Lorraine Landu Mungwengu. Madame Lorraine Landu Mungwengu, balobi Mwasi Libala, abala na bopete. Parce que ataki Nzambe liboso, yango nyonso elekaki na bopete. Madame Lorraine Landu Mungwengu, ça c'est tonton frère cher apesio ba dédicace ba mote ya trop Oumela. Voilà, émission dédicace et comme na souka tokosi sa bongo te sans to remercier grande équipe technique to pesa mbote na biso epai ya détenida retour na kati ya Congo. Détenida topesi yo bambote ya trop, topesi bambote na biso epai ya mon réalisateur l'international mobali ya mwasi moko ndeko Chris na molongani na yo madame Ange mwasi ya peme azanga lipasa azanga conquérant azanga tâche. Ça c'est tonton frère cher apesi bino bambote ya trop. Soko sepe qui na émission ba dédicace c'est commenter na émission ba dédicace commenter na émission ba dédicace au mon évolution que kitoko poser ma question trop té oza makamankolo Yesu. Très bien, émission ba dédicace et comme na souka to pesi bino bambote ya trop. Au revoir.